belelaka penza to belelaka na bakonza mboka pour que corps ya Mélodie ezonga na Kinshasa. Lelo toza na corps ya Mélodie na Kinshasa, impression na yo d'abord. Na pesi matondo Vraiment. Na bapanzi sango. To komisaki lisolo ya Mélodie actualité ya makasi. Biso moko toyebe eloko nini yaki koboma actualité ya matanga ya Mélodie. Oh kutu bandeko ne ba comédien ba belelaki te. Bazaki pe na likanisite kwa wana ya Kinshasa kaka ba biso internet. Yango nazoloba soki ndeko na biso faire école. Aza mokangami oui ba confirmer nga ata 3 personnes faire école vraiment kangami. Makambo ya ba ex. Kalate concert social. Vanaye est très important dans le concert. Va y faire école. Eza vraiment très capital. Il faut ça. Tango tolobaka bana baza bien étiqueté bana poto. Bino ba mama poto bo so biso mabe. Bino ba mama poto bo finga ka biso. Bino ba mama poto bo. Est-ce que tango l'état ko exiger faire afuta mwana wana. Après, mwana na kozala na besoin ta 10 francs papa na été. La déchetterie y peut jouer na Mélodie. Mais écoute aloba mabe. Bon, aloba mabe, ngana moni mabe la déchetterie aloba quitter. Maman Sarah, toi on a problème au côté sur congolais toi accepter la vérité. Aloba vérité mais ce n'était pas le moment. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes. Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. papa oyo nini omoni makam na landelaka papa wana mokolo yo jeune garçon mo kaka moko olembi papa limbisanga pona dérangement biso ba jeune mikongo déjà ekufi bino bozosala ndenge nini mpo mokongo na bino ezala toujours efficace et le silence démarqué viens cabinet Dr Aladji 2022 Kimana Lombango chez Dr Ahmed Yakozwa Uko Force pour la faiblesse sexuelle, Aqua pour la hémorroïde, Acacia pour la prostate, Awika renforcé spermatozoïde, Iba pour la colisanzoto ya papa, Arariro pour la infection, Ahmed Azo soigné, Dr Ahmed Azo soigné faiblesse sexuelle, IST, hémorroïde, diabète, hypertension, hypotension, hypertension, hypotension, stérilité, rhumatisme, épilepsie, myome. Benabus 243 82 97 37 164. Soit Oye sur avenue Loubefou numéro 17 na commune Yalemba. Référence salle du royaume des témoins de Jéhovah. Pona Batouamiki Yalibanda. WhatsApp na 89 97 78 138.
autre numéro, une deuxième numéro avec maman Judith Kalanga. Mbote na bino nyos tout bandeko bolinga émission na bino ya Zip Zap o ezali bongo présenté par Sarah Tola. Alors lelo tokolobela actualité o moko eza pasi makasi ya liwa ya ndeko na biso Mélodie que son âme repose en paix o bongo bautaki ko récupérer corps na ye na point noir na minute tokoloba corps à Mélodie eza na mabele ya Congo Kinshasa. Alors biso mosala na biso bapandisango tolingaka ngo parce que soki tolobi togangi tobeleli bakonza mboka bayokaka. Merci na gouvernement po boyokeli biso surtout nga na belelaki corps à Mélodie ezonga Kinshasa bokunda ye na honneur aservaki pe mboka na biso elelo yo ekokisami longonya na gouvernement na biso mobimba. Merci na ba sponsor nanga Majabu Gospel, Azirji Magique Adassa, Fondation Saratola. Merci na Tata Po FAPK, ma grande sœur chérie. Merci na maman Gina Amatou. Motema ya papa Aaron Amatou, le prince de Dubaï, na Monibongo. Maman Amelia Moiba, la privée de Orlando Domingos. Maman Madolelo na Germanie. Motema ya papa Samuel Jenny Beta Industriel. Moi si ya Pembe. Amoni président Charles Tamboué. Bambote na Yosiko Zali. Bambote na papa Diego Milito. Bambote pe na ba vrai na nga nyonso. Tozala na ba fan na ba vrai. Oyo le maman Judith Kalanga. Ba vrai balinga biso na ba défaut na biso. Na mabe na biso bazalaka wana pour nous soutenir biso. Donc président bébé, maman présidente, maman Nathalie, papa Edi MK, Eliezer K, Sarah Abwele, Edu Joya Bakalala, Pamela Kabeyawetu, Rose Bonga, Sele Kikela, Dalia Onyema, hein, bambote na yo, bambote belé, na sol ya bambemba, pourquoi pas na Osia Masamba, na Pesio Mbote, bambote na Angelos Karwan, bambote na Mefi Andrea, Bob 08 bambote na yo. Nyonso bolinga nga pe bo soutenir la chaîne na Debo Bouchab officiel TV bambote na yo. Bambote na maman mapasa ya moto. Montréal fungola biso plateau pour que tout ça la analyse on a maman Judith Kalanga. Maman Judith Kalanga. Maman Saratola. Maman Ebane Belé. Tozongi susu na yo. Vraiment merci beaucoup maman na confiance oyo bopesa nga oyo penza ba étoile na biso. To babone ya Sarah Tola TV, babone ya JK Télévision, bapesa biso. Ba on a bengaka ba vrai. Tant le baka vrai ezanga na motema moko. Vrai wana cela veut dire andimanga ka onaza. Na songi na ngandimanga. Na kimotema mabe na ngandimanga. Na kanda nanga andimanga asipotanga. Papa Joseph Magloire na kata imani. Papa Ben Ebele Lusako na yo. On vient des fils El Sansero, Yaya Balé Kébélé, le Sakunayo. Mi José, la reine des Kafoufou. Ma grande sœur pauvre de France, le Sakunayo. J'ai des Kamopa au Soda Poto, le Sakunayo. Équipe technique Nanga Mobiba, Feni Mwamba, Rachel Mande, Aurélie Vango, Fabrice Mande Nokwabana, Ingeta. Merci beaucoup, maman. Merci, maman Judith Kalanga. Tokoti na kati actualité, ezali bongo pasi makasi. Ndeko na biso Mélodie utai kotika biso ngana tosalaka bémission awa tobelelaka penza tobelelaka na bakonza mboka pour que corps ya Mélodie ezonga na Kinshasa. Lelo tozana corps ya Mélodie na Kinshasa. Impression na yo d'abord parce que zaki soué na biso. Merci beaucoup na kolobana loboyi. Na pesi matondo vraiment. Na bapanzi sango. Au mon internet. Écoute si buzoba. Mais internet est big si ba. Mélodie toloba bosolo otema ya kofungoma ndenge tozoloba boye tozana ina mabele na biso azana mabele ya bakoko azana mabele ya bapara na ye azana mabele ya oyo napesaka respect kimpavita subasma ya poso mwini donc abimi na mabele ya bapara azana mais grâce ya banani ya bapanzi sango ya yo yanga ya yekuna tokomisaki lisolo ya Mélodie actualité ya makasi biso moko toyebi eloko nini yaki koboma actualité ya matanga ya Mélodie eza po yo betaki yango nga na betaki yango Mélodie akufi azalaki na association ata moko te oyo koloba keno bakolo ye batelema
Mélodie akufi azalaki na groupe ya théâtre ata moko te ekolobake bakolo ye batelema me bakolo ye ezalaki yo ezalaki ye kuna nde totelemaki te ajuaka kitoko te azalaka boye te akufi nini oyo baposta ye na mabe ekomi malamu baoyo baposta ye mpe na malamu ekomi malamu te yango nalobaka boye publicité nyonso na kombo ya moto ezala kitoko publicité nyonso na marketing baoyo basala commercial bayebi marketing nyonso yaya oyo basali produit wana eza yaya tika nano bakende nango eza ya mabe ebenda bato baya ntango baoya mosu oloba nameka nano oyo omeka te eza ndenge babetaki te abendi baye donc komba Mélodie ebetamaki na mabe ebetamaki na malamu likolo nango ekekolamusa sikoyo amtpc soki amtpc papa na biso Masumu Debende ndeko na biso Elombe batelemi comité na bango mobimbela muki major Bisadidi ye palobi te na kokroiser maboko te ata azalaki na actualité te mbo bandeko ya théâtre bobengana nani to banda ba réunion ndenge tosalaka mais akufaki azalaki na scène te atika scène kala eloko esali eza nini internet média local nini internet okutu bandeko ne bacomédien babelelaki te bazalaki mpe na likanisi te kwa wana ya Kinshasa kaka babiso internet yango nalobi matondo quelque part tozalaka utile important quelque part tozalaka important makasi nakofanda wana nde balobi te mutu soki akufi na mboka ya bapaya procédure ezalaka mosusu ezalaka lokola mutu aku ka na Lubumbashi mpo mutu aza na Lubumbashi aya na kini procédure ezalaka mosusu nzoto ekomaka eloko mosusu yaya prix nango ezalaka prix moko te lisusu mpo ndenge eza wana deja mutu amata na avion ke na nsima na ngai toza na ebemi ta mosusu baklie ebele baomata te donc ifo bofuta ebele mpo vole wana ntango ezomata ta mosusu bato mosusu baomata na bango te baboya donc ifo bofuta likolo me koloba na biso eke touche nanu gouvernement ya Braza balobi non nous on va vous aider des Pointe Noire à Brazzaville déjà Pointe Noire à Brazzaville to basale belé parce que Brazzaville RDC bayaki kana mokolo moko mais Pointe Noire eza musika donc okumbaka nzoto ya ndeko na biso ya mwasi kobimisa ngo Pointe Noire ti Braza eza gouvernement en tout cas bandeko na biso ya ngambo merci babi bolamu ekofaka te merci donc mosala Mélodie asala kala efuti ye atako atika yango efuti donc na oloba keno ndeko na biso akomaki elobi avec honneur kaka biso mpe kaka tozalaki mpe kana kaka biso tozalaki toakompagne bango quelque part tozala mpe important babashilita pa baclash toza bato ya korespecte koseka te toza mpe bato toza bato soki bakonzi ya mboka bazoyoka makambo tolobaka toza bato bao basala batanga journalisme bayebi journaliste mosala na ezali koinforme oyo bato bayebi te ata na se ya mai nazopesa Joseline Musau mbote bisika azali na poto ye azalaki en même temps journaliste en même temps caméraman omoni période oyo ya UDPS na Kabila mwana mwasi akolia pilipili lokola nini yaza wana te azaka na kamera mais aza na se terrasse miso se comme hier rouge azo po bayebisaki eke faut zwa information po to informe il faut zwa information po tosala nini to informe to
ntango bazobwaka bagaz wana bapilipili bakozwa bamateka babambi musa wazaka na serterasi wana kamera eza likolo abina azwa ata mwa ndambu ndenge bapolisier bazobeta bato na benda ta toza très important yango balobaka troisième pouvoir eza média. En tout cas, merci beaucoup, maman Judith. Est-ce que moi, on a pu aïe, moi, on a aïe. Est-ce que nyonso oyo ya ye eye nyonso ya ye eye zoto ya moyi eza na 50aire eza na 50aire donc ndenge eza lobi eyaki lobi donc tozozela baprogramme donc programme on a les limites programme na de limite tokozala yo nanga tokozala tona problème te tokozala tokolela tokofanda baleli ndeko na biso mpe tokonzi ye kaka ndenge toakompagnaki ye d'une manière d'une autre nasalaka balive nasala na nyonso invitanga na bachaine ebele naloba sur actualité na ye donc toloba vraiment toloba naleka au moins na 5 ou 6 bachaine ka internet sur kaka actualité ya ndeko na biso Mélodie donc ndenga ye boye mpona biso bato presse eza honneur na biso honneur donc maloba na biso ekomi eza honneur na biso ça veut dire que makambo mosusu tolobaka yango wana nazo interpellé likambo ya faire égolo bato bazobetela ngo lisolo mingi te bato babeta okara yango nazoloba soki ndeko na biso faire égolo aza mokangami oui baconfirme nga ata 3 personnes faire égolo avoma kangami makambo ya baex media oyo esala elobela befe ekota olia kokota na banimporte quoi nde tosalaki na Mélodie tosala yango mpe na faire aza moto aza na besoin ya soutien na biso bacongolais tosoutenir d'une manière d'une autre kala te concert ezosalema va na ye eza très important na concert wana va ya faire égolo eza vraiment très capital il faut azala mais jusque là sort na ye toyebi te et pourquoi mwana wana décidé afunda papa na ye ntango tolobaka bana baza bien éduqué te bana poto bino bamama poto bozwaka biso mabe bino bamama poto bofingaka biso bino bamama poto est-ce que ntango leta koexige fere afuta mwana wana après mwana na kozala na besoin ta ya 10 francs papa na ye te point d'interrogation nalobi yango parce que c'est très important. Merci maman. C'est vraiment très important. Et ça bien noko to mwasi akala kotinda mwana kende kosala bo to mona makambo ya ndeko na biso mikimenga eleka awa 3 mois mobimesi la te mais to mona place moko te bana bakota makambo wana éducation c'est très important. Et yo maman tango zozwa temps ya kotinda mwana sala likambo est-ce que ozo yeba conséquence ya likambo wana c'est ça après kosala eloko wana conséquence nango oefase ye kozala papa na ye to otiki azalaka papa na ye to longoli makilo eza na nzoto na ye donc média oyo esungaki Mélodie esunga mpe fere. Merci maman Judith awa nde esika tokoshite mpona makambo ya maman Mélodie to sisi émission na biso réaction to commentaire nini okosala komona ndenge bacomédien bayambaki corps ya Mélodie bacomédien balamuki mpo biso tolamukaki voilà bacomédien balamuki na critique na biso bacomédien balamuki na bilobela na biso bacomédien balamuki nayebi comédienne moko boye tokendaki kointeresse mpona likambo moko babi soki eza bamédia ya internet na oya te obino bofinga ya bati média internet efingaka mais média internet esunga bino c'est ça ça c'est l'ingratitude média internet efingaka tozala bilobaloba oui mais wana tokoya yango te mais média internet esungaka ça veut dire que bandeko batelemi pour média elobaki média pezani ezali tu parce que Mélodie akoti na miniature ya chaîne ya motu nyonso
Ba 4 live et salama par jour, ba 5 live pour na obele la mélodie. Mélodie a koti na miniature a chaîne na mutu nyonso. Na kati ya malamu, na ndenga mabeo a koti. Ba konza mboka ba monde. Bazalaki pe ebele te me bazalaki. Bazalaki pe ebele te me bazalaki. Quand même bazalaki voilà. Ba ope bazalaki na poto bango pe balobaki to sangana pe. Pour majorité ya o ba na poto nde ba o ba joua na mélodie. Bato na ye baza mingi na poto. Oui. Bato penza ba oui. Bajani Fai, ouais. La duchesse y pe a joua na mélodie. Mais écoute aloba mabe. Bon, aloba mabe nga na moni mabe la duchesse aloba kité. Maman Sarah toi na problème au sur congolais toi accepter la vérité té. Tu acceptes la vérité té pourquoi? Aloba vérité mais ce n'était pas les moments. En fait. Ce n'était pas les moments. Ouais. Qu'on rappelait mon tout que beaucoup qui exigeait surtout ça la beauté parce que n'est pas fait la sainteté. Là c'est vrai. C'est la vérité. Mais à sa carte, maman Judith, tout le bas. Au bas au côté de la panne du point. Est-ce que sur la grâce? Boye bani. Mais au Talinini, Aza, moi qui l'a nanga. Ndako. Jérusalem. Je me suis dit que elanga. Yé pas où yé. Ah télé malobité. Jérusalem. Té, wana zande kona biso. Voilà. Babeti to akufi. Té to télé mananto su. Siko ba propos ya man qui fallait ezalata journaliste mutalo baki. Boti ko condamner bango baza obligé té. Mais il y a za loka ndeko na za Jérusalem na yé. Ba joie pe na yé. Ba yé bani. Ba joie na yé maman bien sûr. Nga zo condamner la duchesse makasité. La duchesse et le kozo moma izave vérité. La duchesse a zo kufande na veri. Yango ndezo moma yé. Bien sûr, alobaki bongo. Mais na nyonso ya alobaki eloko lokuteza. Exact. O ya alobaki eza ya solo. Sauf que Nzamba lola Nzamba mao a utilisé média. Média etali ba konzo bazali kono balobi te. Toko fanda kimia bo ete po biso nde toko yoka pe ka solo. Bako banda ko finga biso tongo pokwa toko fanda kimia te. Ndeko na biso na famille na yeto kende to yoka na nzoto ndeko na biso sa nini? Eya. Bafandisi ye batie ye pe na morgue ka o batiaka ba star. Aza pe na star na morgue ba star parce que azalaki star. Mais ndeko na biso akufi na monde star ya théâtre institut. Différence eza yene eza makasi na Diana. Diana malgré les autres demandes simba te Diana ba na tournage. Affection ana hein. Oyebi tango bazobeta lisolo na ye pona retrouver za kaka elongi na ye po eza mo passe po muto abungi elongi na ye. Mais pour kutobosana ekala mais métier yo zongisa ye ata libota na ye ba remercier na kolinga ata tango bazosaka ba interview pour kala te ba interview ngezonga soso na famille na bango ba pesa média merci wane kozala lokola moi libanga tamsu ba pesi mbongo te ekolo bakaka o pourquoi député andimaka abimisa peza mbongo ne pele a changwa nje na média média ndeko sala ye je kokomo lubalelo po akoma vice gouverneur Média. à travailler kana ba chaîne na média réseaux sociaux. Merci maman Judith Kalanga. Awa ndeto succès émission na biso maman. Ba dédicace na ona bananga. Na ba vrai na ba obalinganga. Ba obalingaka Judith Kalanga. Ba vrai nanga. Ba étoile ya Jika télévision. Abonnez-vous massivement. Olingaka Judith Kalanga. C'est une moyen seulement ya ko soutenir na ezaka ya ko s'abonner ici. Merci beaucoup maman Judith. Merci na bon délivre pensée qui derrière la caméra. Merci na Ferdinand Bouchoua de la réalisation. Merci l'équipe technique Nanga Mobimba. Merci pe na bino batu bolandi biso. Tokutana na bino mbala sima na émission mususu. Au revoir, ciao.
une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Cabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Cabinda Center. Veuillez nous contacter au plus 243 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.